kanisa malobolo bilanga nini kabolanga na bolingo no nzambo yo alandi yo ese alati kondimanga wana na elosamo nzambe na ngai nabelela Jésus na mayo eyo sawa pisambo nalukana na bangomba papa osawa bio akokila mona wote nzambe asa motemelekyo mangenge pela uta nabelela Jésus na mayo Sœur Léa ma prophétesse a bien to solo là ma prophétesse elle va être l'occasion toza visionnaire et église une me trouver bandé ne guider biso bon tant que va responsable ba parents ya bana to trouver qui mieux sœur na frère babala ce que to note ba avina yo pasteur mais ergo solo na yo bon toutefois papa peut bailler na lingaka mobali to mwasi ezala moninga ma mariage ebungaka moi liberté moko ezala ya choix parce que ngai nazalaka vraiment te que les kamolibala que les parents s'imposent tout ça bon de toutes les façons quand Bruno Bosolo na maman prophétesse est-ce que tu as prié pour ça et y a-t-il une orientation par rapport à ça quand le mo pasteur so tambola kana na Saint-Esprit et puis na mekubuka tchana mabonde mais en tout cas nzamba la kisinga na le côté jusque là maman bon de toutes les façons normalement soki tolobaka ke quand il faut prier pour na makambo ezalaka te parce que nzambe dans sa plénitude ba makambo ya mama bala ce n'est pas que il faut nzambe à loba directement mais tosengaka orientation divine. L'Éternel oriente. Ce que je demande à la maman prophétesse, c'est que Nzamba lobinin, mais on demande une orientation. Alors maman prophétesse a lobi clairement que jusque là l'okine dis-moi orientation mon Nzambe par rapport à dossier on a eu orientation. Alors moi j'aime plus que les garçons, bien les enfants, faut pas la liberté à choix na bango. Parce que quand les parents s'imposent pour couper sa orientation à mes parents, on a des fois et que na musikate. Bon de toutes les façons, moi je vous demanderai bon de la Nzambe a orienté bino. Si tel est le cas, bon, moi je ne suis que son serviteur, je ne trouve pas d'inconvénient. Hein. Mais sauf que, est-ce qu'il y a-t-il l'amour? C'est bino bozo pousser bana ou bien ça fait volonté na bango? Pas te pousser bango. Pas pasteur na moni parce que au moni maman totambwana ko banga Nzambe. O ele la boti za o banja masé balobi. Mais na boité pour l'année parce que frère Patrick maman top banga Nzambe ko kaka maman top ayaka représenter biso frère Certidawa. Certide. Certide. Na kamba frère Patrick. Si qu'on Nzamba ko orienter biso na mariage à frère Patrick na tide. Mais finalement on a peut-être ma prophétesse. OK, c'est bon. Laissons le temps au temps. On a pas encore ta bonne délice ça. OK? Mais je tiens à ce que Hollande la basseur parce que ba habillement banini tout à la télé ko la église on son ndenge zuika va moko na biso to za la gani. Papa kasi discer Léa. Ma réponse quand on peut ça ba tu ya mabeka ka so ebise likama ba jupe na yo na lingité. Faut tout temps non, ma prophétesse, c'est bon, ne laissez pas la maman.
on va prendre le temps dans mon Merci. Papa. Mama, you know so crazy. nasoka mungu na salule muna mela na langwa na ni mataya mama la osoma wasaba la biso te mona mona mama ya faza la ah merde biso non t'entendez niveau oh ça va ya pardon c'est na fa de mer Ya crazy mama. merci maman ya biloko boye kete igo de ministre santé président mélange kota Igor Daviris c'est bon c'est pas la mère c'est là mon Eh, non, bah, takomela tenga na maloga na dumo esate oya ngai biso tambola boye kolieza te me komela na komela siko kuti la mère biso tala bato mutu wa bimam David la o mère Imana gayo mela. Changer goût. ngaza na oui oh pena la manne du ciel pena be on va sentir pena que Touti. kama mabolingo Touti FMI na agence ngwe papa papa Gilbert Ndongala. Na agence papa Gilbert Ndongala. Kasi mbongo yango na. Kasi mbongo ya watu asomela. te bino ko sapela kana bière ningi ya ba ya yo masola mbongo tu vas parler au sénateur Léa ya mama za na amoni Léa vandi akoti awa mutala te bilamba na kati mama mukolo plan sur la eza terrasse ya bato eza ndako qu'est-ce qui se passe je ne sais pas yo kuna kana kubinga no sona mpe bon de folia na kana na yo keba wala kana kebi sangana de lekiti o be ko tenga na fe na yo pe na ba nyama papa ni tika na ngapa ni ande nini ya ba peksa yo na peksa ni na ba bi kana na fe na yo ba fe par rapport à nini côté na peksa po na par rapport à nini par rapport à nini côté yo za peinture ngo o pep sa vient so na simba to ngo pep sa vient de ulo ni yo ngai to kutana na la playboy ngana ndemo na veyo pour le petit niko la maximum yaka maximum yaka yoko yaka o me o de ni manager petit ke manager yoko yaka masamatika petit ke ba na yo yende na ndenga fo est-ce que na rola ta serno na mito botika ke pe talati ete pexaka ye na beauté na moni oh mon atini atini alati beauté orange na pata pour na biso dati orange na misa ye mon tati mama sa manager botika ke moni le ngana ko tima ndeko na calme ngana ko tima ndeko na na bino pe ba ko déborde ngana ko tima ndeko na ba na quartier ngam na kontaka manager petit na ngam na kontaka keba nga manager na konza petit ro ne menacer gote bongo te par rapport à Nessie longwa olongwa na na longo le longwa andeni petit longwa de longwa na vanda ovanda betungo yo wala sali yo Yo
ayoki mama ayoki somo nasa futi déjà masanga Léa oui ma petit musuba loko bandoki ya via batu oui que petit ça la large na poche ninga on na ça quoi ngam na mona petit pas na masse mais ara ya simba ko tsela malembe yo so ba tsebi tuma ina ba bandi pa ko beta brande sala yo ko beta nani yo ko beta nani éviter de se comprendre sur la quantité. Mais quand on reçoit, on essaie d'aller à l'équation, mais quand on reçoit, vous voyez, parce que les gens on a des abonnés à côté de souhaiter. Dans ce lieu, il y a ça. Il y a qui m'a église, on a ça. Et puis, on a des gens qui ont les armes. Nous comprenons ma soeur, nous avons passé. On regarde de toutes les façons, nous mettons sur un pasteur pour nous comprendre que nous sommes responsables de l'église de Isaïe. Comme ça, tu vois, la solution, nous va proposer. Mais tout nous proposer un peu de la solution. On va la conformer, comme ça, tu vois, des mythes pour ça. Hein, c'est ça. Madame, on va on a la zone là. C'est Fania et sa pasteur pour nous ça. Fanny, viens. Frère Michel, il y a un côté. Oui, pasteur. Yes, ça y est. Ok. C'est ça. Donc, il faut. Tu comprends, hein? Oui, pasteur. Ouais, tu peux continuer à remplacer. Merci, pasteur. Boni, mon frère. Oui, ça va un peu, papa. On peut payer. Quand on n'a pas brûlé, on a tiré tant de passer dans des conneries beaucoup d'ailleurs. Nous sommes sur la communauté Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa, Boni. Ça va un peu par la grâce de Dieu, papa. Parce que si mais mon frère, parle d'abord de ce que tu voulais me dire. Bon, papa, en tant que représentant légal, et pasteur et église, tout à l'heure, nous allons voir papa na biso parce que nous avons père spirituel na biso. Mais ces derniers temps, nous avons besoin de passer à l'église, c'est comme si nous avons courant dans tout nous avons la complicité dans nous. Sœur Tidé a épananga se plaindre que biso se trouve bien l'église frère Patrick a qui fiancé à sœur Tidé. Mais subitement, on comprend que ceux qui a commis fiancé à Léa ou à Zaline de Konanga. Donc jusque là nous comprendre que certes il y a pas d'engagement là tant que moi si na qui passe ya ki bondeko na mon on dirait les amtazo le la passe wana mais natal qui habitant et tonga et bi likambo OK certes il azaki fiancé ya frère Patrick on a habité parce que binonde mutu bozaki mokano wana bomoni que certes il nda bongi susté ba pesa serler à place wana. Mon frère, tout d'abord makambo ya moi dans mon église ici na autorisano ba fiancé ko umera rati. Nga soko lingi ozwa fiancé na église na ngai na pesa au plus tard 1 mois tokei pampa makambo salami. Tout d'abord fiançailles nanu ya ye Patrick na Tidé. Si na beta tangwa awa que na sepeli na ngoli sous-souté parce que c'est depuis 2 ans makambo na Tidé nanani qui prend de la mine. Mais subitement l'autre fois et se décide de marier leurs enfants. Ah bon? Comme ils ont volonté peut-être il y a famille, alors baluka orientation ensemble parce que déjà qui fiançailles ça je ne vais pas déjà. Mais évidemment Tidena Patrick ça fait plus de 2 ans. On est comme ça n'importe quoi. Moi ce que je veux, ce qui est Patrick Alingi Mwasi, vas-y accueillir à Bali une fois pour toutes. Au lieu de traîner avec les sœurs comme ça, ça je ne veux pas.
Alors comme les familles se sont entendues entre elles, Babongisa, là, bon, moi je leur laisse, parce que moi j'ai donné mon avis. Ce qui va rendre la vie au pasteur, c'est bien bon. Ce qui est entre la famille, entre Bango Babongisi, Nzamba Sunga Bango, bas orientation Nzamba. Yo mon frère, nazo teyaka chaque jour là, tozonga na premier amour. Ndekono mukongonyo se beba na tatouage. Yo pe garçon qui toque un bel homme qui est là, ozwa mbebo awa otobola. Pourquoi la dani koko bozo binomo ko zo benga Satan vient, Satan contrôle-moi, Satan gère-moi. Vous croyez que pour appeler Satan dans des actes que vous faites, bel homme qui est, ozwa ninote, je ne veux plus voir ça. Soki na moni yango lisusu nako s'il faut venir à l'église en tant qu'homme que tu es, et puis pourquoi fallait-il l'église? Pourquoi fallait-il l'église? Car on est pas miché bazolata, bino pe boye na mon église. Ah, na comme on a l'église, musu c'est comme yo vimba na église. Où allons-nous? Où kinga frère? Si tu es de Jésus, sois réellement de Jésus. Ah, merci. Ok. Mais merci pour l'information. Et ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a pas beaucoup. Amen. Makambo nyonso na vie ya moto. Il faut koyebaka nzambe mama. Il faut koyeba nzambe no eleki nzambe zate. Okokima église likola makambo bamisu on nzambe abombelaki olobi. Chérie oyebite. Hein? Kasi Patrick so azaki mobani akoya. So aza mobani otakoke. Soki nzambe abombelaki ya malamu mama olingo longa tie ndebelanga mwasi. Akoya. Yo kima église likola Patrick. Patrick aza mobali la vie na soki nzambe alobaki. Destin nzambe bakanga kango te yaya. Ezate kinga na oyo église te pour ma Patrick. Mais o eza kati na ngai. O na so sentir na kati. Na yebite. Puis c'est ça comme mon thème. Et ça pas comme bolingo. Na yebi ke likia na nga. Na zo chongo pa mama top. Et pas nzambe. Ko sa bo te ma top pa ko décevoir yo. Nzamba tika ko décevoir bana ata mukolo moko te ma top aza mutu lokola yo. Ma top pa ko décevoir yo. Nzambe na yo na nga. Na ye ma top a décevoir bana na ata mukolo moko te ko te likia ma top te. Nzamba za nzambe ma chérie. Nga na yebi nzambe na biso. Nzamba za nzambe me petit na yo rater les pambolien. Vous comprenez? Là maintenant il faut racheter du pambolien pour nga. Nga lobi na bele. Lobi no za libala ndeni. Libala bandaka mukie tipe le lomo beba maman na biso ba paso babala na bafana bapala. Yo se ba ramba moke babali bango. Ah nga na benga petit na biso rendez-vous yaka na. Nga na ko bala. Eza yo. Mais voyez ba nzambe papa. Voyez bi nzambe te. Olingi mwasi ozomema nga mbala ma na hotel. Omoninga na yebi nzambe. Mama na nga ayebi nzambe. Banda na bota matio moninga bibishi na zabo. Na yebi via mibalite. Olingi mwasi so beng sanga na hotel. Pona sala ni hotel. Na bien. Yezo rande songa na beng so na hotel. Boy ba hotel za ya repo. Bino ko comment penser ka rande mabeka ko manager so beng singa o so ndenge ni. Na boite. Mais banga nzambe. Soko yebi nzambe ezala bien. Iyaka na memo na église na biso. Nzambe soko alinga ki ngana oto za mwasi na mobali akolakisa ngai na yo. Po mizote papa. Naza na yebi mibalite na ko nga mobalite. Oseli ni? Na yebi mobalite. C'est normal au seka. Dala, neza oyebi mbalite. Si de ayebi mbalite. C'est que les a fait ayebi mbalite. Wana za via les. Ayebi mbalite. Ça bon mutu mtana via. Nyo siko ba t'église kaka. Nyo siko bola de mama Nzambe. S'il te plaît. Est-ce que tu peux inviter une église? Non, église na roya na ngai pour Orlando serve biche. Pour Orlando na. Ko église pour Nzambe Nzambe te faut yaka église pour Orlando. Eh oh, bible on a passé la bible dans l'église to zo mabala. L'église tu vas voyage, ma voyage est belle, belle, pour l'église. Ma chérie, Léa. Il est qui? Il y a solo. Tu peux servir au coucher. Il y a solo, maman. J'ai bien associé à ma parfum. J'ai sous mon papa thé. J'ai un papa pour kilo nangai, mais c'est mon nangai. Nzamba zongisa vraiment source provenance wana penza bisika ebima ki wana nzamba zongisa lisu ya mingi. Amen mama. En tout cas au moins makambo salela nga na komisa nzambe po kuzina nga mongo lisi mimbango.
moi si wana soka binanga yaya nazosala yo surprise on matin on a Martine Ekina soki balobi bakaniselanga okanisa bi basali yango nako okanisa bi bakaninga même na agence bakamwa zona kezo bakoli yango mais ça va on kanzambelanga zala nzambela bango amen en tout cas merci beaucoup vraiment ma chérie nzamba pambola yo na sepeli vraiment à part ça non c'est un candidat pour nous baina hotel ça c'est bien maman ça bien papa pas ça bien ça bien oui en tout cas bonjour bien tide oluka nini na baka koya kuna te tide ozoluka nini bosi bosila de choses oluka nini bima na bilo bima tide mutu ozoluka za na ite bima kende okuza na église te oeti awa elo nyoso oluka mama patika kende kuna kende osani patika kwa kuna te mama obi ko osali sumo na osubo na obi samo pasteur bima nini tegeza lisumu osali lisumu sia ngimtana sumu nde yo patika za mbali na ngai ngam na banda na Patrick eza yo te ngam na banda na Patrick za mbali na ngai mama nga na garda virginité na ngai pour na Patrick tele fiyo mutalukuta o mama fiyo alukuta makasa biona fo papi nzila fiyo abi obimo yoko obimo na bafara bela kati église ke numa sa kati église wano kuta obimo na yoko osabo ko bala denge za libala yo za kimakango bima papa ozomona bonjour ma fille ça va papa ozomona ala suka ko luka Patrick papa bima ka kende ça va ma fille ma fille bima ça va bien papa ça va papa bima nde akende abima je n'ai pas besoin de votre bonjour tu peux sortir tide sors que ce soit la dernière fois vierge maman aokosa azokosa aviejoa aokosa kosa bon mpo moneka aza mwa malamu ntosisa bafrere nyonso ya coral na église aviejoa ozwa ye na église lobi ya komona lea ser olandi makambo ser tida alobi aza vierge bon oyo maman nga nazomona amobimba mama biso contrôle nga presque chaque jour mama contrôle nga na amobimba mama nayebi nango mama bato biza pambo napesa nanga mobali te biza napesaka Patrick esindi nga nayeba kaka sikoyo bateni oser mpona ovivre en hypocrisie na église namonako toujours en panne teni o pasteur azote yango chaque fois na église eza bateni moko bien te eza bateni ya séduction kokoyisa bato na nzambe kokoyisa bome à chaque fois bazote yango mais l'église kaka le même teni bakola na ndako ce n'est pas bon même pas bokilo na mobali boye ezodessine taille na yo mobimba eza bien te donc faut ça l'effort ya kochanger o bana kotongisaka bamaputa ya kosala yo kitoko oza nzoto kitoko engambela maputa ya kovanda kitoko ser oyoki mama su saint esprit ekotenga mama na otika nanga malembe ka mama malamu saint esprit yango na te kasi mama mokoli osimbanga na otika nanga te mama merci malandi na mopapa akipeli nano amoni mpe bakoli oyelinga te nalakisa ye nazoya amila te eloko po ndenge ofandi papa mais ke mosika te azozongaka na déjà 2h30 papa wana mwasi na ozela moke papa na mina tele onga na moni ile alati wana nzinta ozoma sikoya frère Patrick ozaka bon je suis en train d'attendre mais na ndimi te wana okwa okende naombi tata moto okozonga ta ya mopo ake mosika alati maman mutalati bien bongo akene uzo akwa ya muke ya leba alati bien ebisinga kita la sœur Adèle Feza uti poto à Paris azana bandal bongo Adèle Feza on ça c'est ça akwa ya na bandal maman bonjour papa bonjour chérie Bokilo a quitté ça fait longtemps on est là oui depuis 2h30 ah ou même makasi Michaud ba 3h té les
Papa, ake otala nani? Ndeko tala iso ya zawana benga ya kasi. Papa. Aliyebisa kingaki. Papa, tu l'as appelé? Ah, vous m'aimez. Son téléphone n'est pas. Son téléphone n'est pas. Mais vendre kasi. Ma téléphone est en charge, papa. On a tiré toi. Parce qu'il fallait bosser une solution pour ça qu'il n'y a pas pour où mais la koya nous. Viens ici. Azoya. Papa. Bon. Oui, ça va. C'est comme le sécurité. Bon, en fait, maman est à la réunion. Je suis obligé. Papa, je disais à maman que je suis obligé de partir. Aïe, 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 aïe. Vraiment, mais tu n'as pas pris quelque chose, juste un petit verre. Non, je vous comprendrai jusqu'au soir parce que. Papa, boy, comme il a pu savoir l'ingité. Papa, comme ça, demain après demain, je vais passer. Mais c'est donc, moi, je retiens les rendez-vous de demain. Ok, je vous en prie. Ok, maman. Merci. Au revoir, beau fils. Okay, merci. Ok. Yakawa. Micho yoza na motema mabe. Olokale lokonde kona yote. Olingite ata komle ya bimi biso kya ko umela. Ndebo devant mobali ya libala. Kwa ko bala ndekola yo ko za pena na position uchoza nango. Maman. Micho. Osambela. Micho. Écoute-moi. Naina lobana yo. Soki mobali ya ndekono aye. Jamais ba exposer ka nini. Ndebo wana. Motema bebo nini? Motema mabe ko tata na yo. Ma motema mabe. De toutes les façons, ngana se mélanger la maman. Na lobi ko se mabe wo shop. Mama bokinde. Na lobaka na yo. Na ndata bizele pamba kulutu no fatak de colombe. Mobali. Avant le monsieur mais ce qu'on a dit à Moutou Azas mon corona yo salioni na lobino kolba ngona te kolba ngona te comportement moi na la juste ba comprendre pas non na ye ba non na atopia pasi kolekana kati ya libota nyake luki kimepe izala lenga te ya banoko na ye banoko ya nini ya nini masasi ba ninga ba mono na nzela veste costume bien kwa mobali njoko za no soso ngana za wali bata na za soso di bata oyo zo ngwana mokilo ya bimi kaka ba pamba mobalo ya peso bana de soso di bata tala comportement bozo zo comment yo alors comment nous sommes kaka à l'avenir na zo bana yo à l'avenir promettre yo ngana promettre yo zela kaka zela kaka yo pe masati na yo temi boy na costume no yo masasi osenga pe ngai ngape teresa ndete osimanga na mtu na mtu bosoza mo tete longa mtu longa mtu soza mo tete longa mtu. Comment? Oui, entrez. Bonjour, Aléa. Oui, je suis bonne. Bien. Va bien. Ma copine. Ma soeur. Et yo kaye ma sœur. O ko benga ta ma copine, te faut benga ma sœur. Ah, peut être dans l'église. Ma copine. Deni. Oye. Moi makasi, yo bana kati ndako zoka ngote. Unapimi na ngai teo, atamukana kolo. Moi makasi, bino vanya na kati ndako bozoyoka ngote. To bondela na to bondela. Oui, éternel notre Dieu, te pesi merci pour Nzambe na bomoi. To pambolo pour pesi biso makasi soit kokutana na ndeko na nga sœur na Léa. Pambola mana na masolo na biso zala na biso longo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ndeni yo na réunion ya kiteko. Tika mapema. Atamboli mingi. Nikone. Na awa pour mom na yoki. Isa na ku mutu pasi. Kwanda kunde na ene sengo boite. Noki basi musu na église balobio il paraît maman abimisa prophétie na église abio Patrick ndenga za na za mobali na ngati. Dilo ka passe milice au pema makasi na moyo maman na nga. Mais oui, c'est vrai. Prophétie bima na église bongo. Oui, tant que Seigneur a lobby, to tchaka doutité. Eza prophétie, nzamba lobby a lobby maman. On n'a pas rien. Tika na mbaje ko. Tika na mbaje. Bon nzamba alobaka na makamu na nzamba ndalobaki Patrick mobali na ngate. Te vraiment bande non ko sambela sou bien pardon tout bana na Patrick te bibiche te pas seulement maman faisait bimina ba seba maman à intercession au bakamba jeunesse
donc le banzambe soki c'est bimi prophétie d'auto chaka doute na moto te Nicole est-ce que oyebi nanu ke ba maman na église balinganga te so na kotika baza bato liboso ba na fula bazi banga tatouage nanga sala bango nini ba okelanga zo banda kala tango no nani Patrick azoki nga te mutu ando ba na église te prophétie bima pona nga te depuis que Patrick comme fiancé nanga ba comme le prophétie na ina ba problème te na lina ba problème te nga na okeyesa maman abiso na koyesa maman biso comme ça ko tuna ba maman na ba le professeur bango bien ndi maman bazo décider que Patrick amba na ngate ba le kela mbali mususu c'est aller te na lingi te bibichi te na boy na ngai ngana okeyesa maman biso Patrick amba na ngate maman ba le Patrick mwasi mususu te na tuni ba le Patrick mwasi mususu na lingi na ngate ngana ke koyesa maman na boy ya kananu ya Nicole ya Nicole en tout cas ba Comment c'est une jambe pas liga lobi bon we si likakati. Lia komi bon mama siko basani. Ta mama biso zo lokuta. Te maman lo mama solo. Professeur mama za solo. Copain na yo camarade na Suisse bébé Yoka. Ah bébé Yoka. Voilà. Oui, to solo une avant-hier. To solo abenga à propos ya maman Anna. Na solo mon robe ma c'est ouais, abenga à propos maman Anna na maman Tasha. Hein na derby. Bon na copine no bombelinga pour la yebo. Non. Comme ça que Adrien Nimbo, il fallait qu'il attende Vilo Rumoko, tout est au tequila et awa, c'est ça. Mais tinda te ne tinkolo ba fantaisie, ba kabelo a milai a péri qui a plante, c'est ça qui est. Oui. Oh. Mon cher. Ça va? Ça va un peu. Oh. Ma chérie. Bonjour papa. Bon. La petite cambote pour la paix ça carte. Prenez place. Mon frère. Oui. Bonne fête de Pâques d'abord. Merci. On vous sert quelque chose? Non. Maman problème? Ma assassine n'a encore moi si bouli. Et nous allons mobali. So comme na likambo, peut-être nous na keza likambo. Oh lobby. Nous comme na ça papa là. Au moins des personnes bino to yebana ko to yebana pour makama boité. Maman top ndabe mabso l'église on te comme ensemble. Maman prophétesse que le baké Patrick aza mobali aller à té. Et ko bana ndenge ni. Ah mais ça la prophétie papa là. Ko nini? Maman na ko so pour nini? Ami ça on a prophétie. Papa batika ke lo ba kité. Il yo kanga na yebisa yo. Alobi la prophétie que mami ndondo wana. Patrick aza mobali aller à té ba ko bana té nzamba lobi yango libala wana eza yango té. Yango ngana yo mama maman prophétesse wana. Aluka ka batesko acha musapi amoni té. Ngai na ko zwa yo. Toki ne ti kune pa na ye. Ngana zo porter plainte ba okanga ye. Ye mama ne mbele ba fana ba bala te ba grande fille ba kola ba fille minene. En plus cette prophétie té. Aluki abali ba na balabala. Mon bain banda quand même en Israël kuna. Ce qui dit se passe à Koufa. À moi que la prophétie ça va kola la c'est que mon bain est à Koufa ka. Papa là. Ya kitsa maman. Nani nga bala na boete. Maman tu pas linga ngala na boete. Maman. Kitsa moté. Non, la place to ganga boye, c'est pas. Non, et puis que ngai ndenge. Tika na yo, tika masasi, mo bala na boete. Madame kanda ngape na zwi kanda makasi mbala moko. Nous avons mais jamais la justice. La prophétie wana est que la justice. Non, la justice. Tous au kende. Pour des plaintes. Yo mu tupela kombo pende landaka na bizali na makamba. Ngana zo linga akita. Nzambe pa ya wana balobela biso vérité. Je préfère to vendre sa pasteur. To bengi ici maman prophétesse, to vendre ensemble et to solo. Mais ça problème à bas na nzambe, to luka l'état par rapport à quoi? OK, justice c'est pas une solution. C'est ça. Si solution. Il faut toi arranger à l'amiable. Mais ça on est des hommes. Il faut pas to landa soki nini non. C'est ça. To za l'église moko. Maman prophétesse aza maman to yebiye pendant le loté. A prophétiser est belé pour na biso et c'est réalisable. Et simba papa, vous avez de la chance sur nous autres. Moi, je vous ai la chance. Non, vous avez la chance sur maman. Bah, comment jouer la chance de biso? En mon étoile. Vous avez la chance sur nous papa. Vous avez la chance na yo. En mon étoile na yo. Non, maman Thérèse, ça pour na bon côté. Hein? Maman Mindondo, aza maman oya sambela nzambe ya solo. Toi, tu connais mon frère, là, Juben Donga, la FMI. Lorsque tu as matin là-bas faire, c'est grâce à la professeur maman Mindondo. Oui, Babi au pays a révélé les années. Mais exactement, to kumba na loyenge. Non, to vanda, to réfléchir. Masasi, mi kitisa. To la nama ramwana te, to benga mami, to sola entre nous. Les ayo qui ont. Ok.
En tout cas, ayokate ou soit pardon papa Massassi s'il vous plaît ou soit biso ba maman lokola za maman tobengi sœur na biso le loka ya yo ki ango silike comme Patrick azana no courante to kende to loka maman prophétesse to zo agir to kemba maman prophète total isaye que non prophétie za la rapona ko sangisa nzamba za pona sangisa voilà c'est ça maman to ponga sona ke kuna ko lukande na simbela nzo te ponga la luka muto monde na bana nzambe fait peu za la kimia na bisu je crois papa bo comprendre poni na ko no bateke a prophétiser kamba solo Patrick ba ko bana na le yeka le contraire car contraire moni ndenge papa le ndenge lobi toza bato moni tina okenda mbulubulu ezate voilà moni hein ça mutu tokobenga tosola ni c'est ça jingi vraiment ngana mona na mobali ya boyete ki tataka na vraiment on yoko ukaona nani ukaona nani Thérèse Massa, tu vas pas pour papa aller, pardon. On va pour papa aller. On va pas pour papa aller. On doit se maman. On doit se biler l'ange. Massas. Ni comme le doit se biler l'ange. Mais qui dit ça chérie s'il te plaît. Maman so qui ça doit ça bateau bando monde loka. Non maman Thérèse, tu on y a un problème. So bon makambo bando ko ya na bando le sous bando intervenir sous. Yo le bac. C'est ça le problème. Papa lem, ma benine na lobi wana. Il faut bango basi bakende kuna basola na maman wana balobi la. C'est ça maman Thérèse, ma beza wapi. C'est ça. Maman Thérèse, je crois. Tu as compromis. C'est quoi tu as compromis de haine? Merci chérie. Excusez-moi la non chérie. Chérie. Thérèse, elle a commis qui sa tête, elle besoin de mal. Mais ça c'est pas dans la position t'es. Hein? Ça c'est quel couple ça? C'est grave. On a bien va prophétie en mon pays. Maman, sagesse, na discrétion. C'est clair, j'ai déjà dit ça. Vraiment. Désolé. Na surtout na tanyo so on va la salle na yo Patrick. Na ba promesse nyo surtout au prometanga. Ozo futanga lelo ya mo. Donc c'est dire que toi tu ne comprends pas. Eza likambo za na oka pasi ko ebisa. Mais comprends que bana so bana du jour na lelo na tongo Jesus. Comprends que l'église elle-même, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Patrick, l'engano to linganaka ezaka bomote. Mais Patrick, il faut comprendre que na mokili oyo. Il faut que zaka na ba parents. Patrick n'a regretté. Toi tu es merci na onyo surtout sali pona ngai. Na peso ka merci. Na pouvoir moko ta mukete on la kilo mabe. Mais nzambe ka oto sambela likolo Patrick. Un jour, salut. Je vais bien. Monsieur, je cause non entre nous. Santé, moi si c'est Léa. Mais oh ma fiancée moi on a besoin quartier c'est Léa. De faire une publicité ici. Libala ndio tozobete longtemps on a quartier c'est Egoinda. Écoute-moi d'abord. Patizo bek na pour non monnaie l'eau, on fait dans notre salon. Il y a un problème. Parce que moi, il y a une invitation. On se voit que Sarah qui n'a pas tout le monde là. Est-ce que grand frère, s'il te plaît, tu as besoin de 3 invitations. Pardon, grand frère. Monsieur Roussala. Non, ça va. Camarade. Attention, monsieur. Ça va? On va te jouer de moi, ok? Non. Si tu joues de moi, oye bangaï. Ose encore. Fais ça, rambo tete. Fais ça, vélo. Après, les logs, aïe, 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 aïe. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Dieu est jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions lorsque vous abandonnez l'Éternel. En tout cas, Malobanzambo, tout est là. Amen, Seigneur. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut
à l'âge de 110 ans. Maman prophétesse, yo me trompe ça prophétie na yo. Maman bien yo. Wanda Kimia. Maman. Kimia nzambe nini maman? So ba benga comme prophétesse. So pe mindondo, so pe na habiter maman. Que parti ya ba aller ate. Maman izalaka. Nandenge nini? Maman est-ce que bokoyo kanga to vana to? To yo ka nini maman? Pour minu maman ba lelo. Ozaki no mbiku de quelque part. Oyo ka po panza famille bato. Maman Thérèse. Maman na révélé ka au Saint-Esprit la no tumisa boli monanga na loba. Ezanga ite maman nga naza mosala nzambe. Na lobi te ke sala mi bongo. Mais nga na loba ki boye. Ke ndenge nzamba zo lakisa ngai na prophétie bimaki ke nazo mona liaison moko te entre frère Patrick na Serlé. Bongo sagesse ezate maman. Mosala nzambe pezo senga sagesse po boezo panza makita. Maman top. Tanga na loba ka bobi ke maman Thérèse nga koloba mingi aza bisalela azaka lolendo. Maman. Comment loba na contrôle kama loba na yo. Et puis yebango yemo ndongo zalia wana bana abasi awa. O prophétiser na pona bango te. Mobali akima yo mbula na mbula ndongo zabwe. O mwana tena tuna mama. O mwana sika mbali no zala te. Po bisa obengi na molimo. Yo discernaka. O discerner. Ke mobali na ngazonga kaka libala oyo ba famille auto sangana boye bandakala. Tongi ko besa bana biso pour so zanga mbongo na biso. To sangisa ba famille mbale sanga ba bana na mama. To ko Omoni moi ya Serlé na frère Patrick. Mais loko boso bosa na kefuto yeba ngongo wa nzambe. Na lobi te ke baba na na bito tikela nzambe temps to discerner loko nzambe. Matika. Obi ke Satan pe ninga za se déguiser pe na ange de la lumière. Ah yeba zo lobo kasi ka ke mosé na nzambe nda lobi pe Yesu nda lobi mungongo iza non ndenge ni. Mais nzamba to saka. Mama yo to sa nzambe nzamba kita to sa yo. Konga na tambola na rubanga nzambe. To sa ka be mama yo sa tambola. Yo kana ya biso mindondo. Au moins les balles Patrick Naléa. Biso moto sélé on ba parents. Muto kabonanga azate. Ni yo poza mutuka lokolanga. Bonga personne sur bonga na tie. Nous on va profiter comme tu koleka. Voilà. Minureza mbala suka okota likambo libala o. Lapa. Muko na ko yali susu boye. Tu biloko eza na kopanza. To bunda. Amen. Omoni. Sala kandenza ba utindo sala. Mama sala o nzamba lingi. O nyoso ba monga biso. Ba monga. Sala o nzamba lingi ma sœur. Tokena biso. Hein? Bota pe banga basa kwa ngai Bible. Bota pe basa kwa ngai. Mobali yemo pa moni na nzela lula e. Mama nzamba salongolo bongo. Ape so ngolu pe ozo ata mobali mususu ya kanga makuna so na Chad so na Inde so wapi. Na Israel. Nzambe. Na taila kai. Moni yonko. Yombo kumtula kisinga na lobby. Nazo sikana kubana. Courage, n'habitez nous comme ça. 400 de téléphone dans 400 de sang wapi. Ngi no beta mutu morale ya 400 balles wana ngala tuna yo osango wapi ya. Kuluka ba problème de bige yo tikala yo moko. Mutu solo intervention za te mais yini ngaba lo yenge mo gede ba. Bo quand to ba ga ndenge ngo ko mutina ba niveau 400 balles. Parler pe yo mo yebika faut arrêter. Yo bi boloko. Ya ko sa boloko ya misi. O mende to pe me to be sa so dam. To dam même to bina coin. Te si mo loko. Manager pelenga na shimbo. Ya yo ba shimbo to me shimbo. Le chien le qui donc pelenga shimbo. Chango ici lo ga na shimbo. Pardon pelenga na shimbo. Ya yo ba shimbo to me la shimbo ni. Manager so maté à 300 francs qui passe ça non pardon. Ça non. Si ka ba biloko yo ko te be spimu sute. Morale ya bien. Ya ma chumba. C'est-à-dire yango zo msanga mo morale. So no lo te ya na defa kama ko na niveau 400. Nasola ngamo bena soli pepe. Soli ke na so so buko lupangwa. Tika biloko wana wana diable mtapote lilo. Nzambe na maline tilinga. Le banque mondiale. Mwana jabu ye waeto aisa. Ya. Ayo sala ni. Yedu hapo leo katakata mbali. Boya usai. Yako kando be moloko moko buya ya be brunyo ngane. Yenu ke cap. Ya selile ya souffrance kokota cap ya misigme. Ya. Tato beta ka mele mo kitwana matanga. C'est na kufina gabo. To beti le kwana ya yesinga kufu beta bakutwana. So yo zate ko to po bien yeso sérieux mto tika. Wala transport. Na deli wana mama na bien. Ça quoi balara ka. Bana faut bana beach qui point noir. Ouais so bimka binda po mo bimite tibo. Ya tala na ko bien tout là. Ya yo missionnaire ko. Expression faciale ya komila.
Bonjour, bonjour. Bonjour, mais... C'est la sœur à Béni. C'est la sœur à Béni. Tu as passé un abi, oui, c'est... C'est Quand je dis non, qu'est-ce que c'est? Gabi, c'est pour me mettre. C'est la raison de balade. Gocha de pouvet. Vous m'avez dit que tu as pour qu'on ben en ça tu vous là qui c'est pour ça ni vraiment. On joue pas votre malade la mutilizambe. J'ai été non pour les maman on veut pas la mingi boyetin. Yo combat de la mission belele. Tu appelle la nini en cas. Hein? Asala qui a vesti. Asala a vesti na biche. Bon musique à choisir pour mettre metoke pour appeler musique. Ala mboka nia. La gapo. Comme on a des nzambe se balu kumbi Nde ba bigoye. Foyi azala kuna. Tu non pour la cité tout le nzambe. Le compte final à serre. Faut pas payer ça côté. De côté final à serre faut goûter azala mutine mo famille azala goûter. Qui tu as doté pour venir? Faut ti kuna 5 fois $670. Na $5 pour na papel net tu as na 300 €. Goûter tika ou la téché. Tolo akaso kasi poke. Tiki bala mi bala bala. Kasi ko ba bio foke tolo akaso solution te goûter tika na ko la kasi. Zo maneli, zo maneli. Ngana luka kasi mbongo te. Otika ba kiti kwa ngana luka mbongo kasi pesa ufuta bio kende. Ah c'est. Gabon. Hein? C'est la belle goûter nga pe na lobi oui. Goûter tika ou la téché. Ngana sa ba no luka solution. Ngana je peux le consoler mon ngana pour bandika ko le. Izanga boete. Oui, il a une autre à boiter chez lui. Non, c'est un andimi dans la solution. Au foot habillé, ok, Gabon. C'est pour ça, beaucoup chez nous, on a un Comment on a un petit billet, on a un sous le télé, on a un bouffé gaga. Ah, Seigneur Jésus. Ok. Qu'est-ce que la seconde fois? Qu'est-ce que la seconde fois? Manajatika, manajatika. Manajatika, manajatika. Kokete Maria Kofi. Ah? Maria Kabo Kofi, on te met ainsi qu'on kokete. My God. Là, on a ya photo papa. Petit même sur la baba courage. Il y a marron le libi. Oui quand le game mo ko na neli. Manager tika kwa mbuye. Yo mdo ina bulls. Ko pesi deja. Ba goti na vina bomba za na mari. Ngaza zubat. Na lingi mobile. To mobile osa buzuba kotinga na bolingo na sanya. Na koti pe kakati. Mais Gauthier. Au moins il a sali o. Ils ont bananga suka na rendre service à boy. Oyoki, mbala suko pa kolinga buzuba o. Mba sima Gauthier. Donc c'est qui Gauthier. Au sala babala moi. Jamais Léa, momeno ba yebi.
Manager, il y a un système, il faut que tu il y a yebi makamutu. Na bombela ire pour la linga kande ye. Tu faut yembela somme moi si na yo ko mutela ba jebo. Alors somme c'est que yeba kenda ba shida. Olia le bela la wotika semblant. Oti aussi mangati. Tika na zota na mi pam sande na toki na popola zelo na zui na msalo na kai. Moi on fa maman savoir ça. C'est aussi mangati. Manager. Pardon. Manager, tu dois commenter. Voilà, c'est là tu connais comment manager. Bouta monter. L'homme sur le gâteau pour ça. C'est yeba kenda ba shida. On a un problème. Et comment umela? Oh. Ya solo te umeli. Ça na lamba. Ozo bangani maman Thérèse. Nazo banga te. Normalement eloko lokwa ya libala. Ezala te basala ngo à l'air. Libala eza eloko moko faut kovanda na famille osololi. Ya eza vie ya sika bana bazokene komene. Top yo kamusanga ye. Sikoyo Patrick ndenga zana eza problème tozozela ba papa kulutu na ye. Ozoyoka. Ba yebisi papa na bango zela. Ozoyoka. Pasteur Francis Lola. Yaza leader siko na botata na bango. Bana nyonso ba papa kulutu na ye. Brinon kumu mokonja mabele. Donc bango bakoyi zela na ebiso mama Thérèse ko tuna ngai. Bango ba yebisi leki na bango Alain bazela, il faut ba soutenir. Neti mususu ala na village, il faut aya. Wana mokonja mabele. Siko yo yebisa na to sandei. To ko sala Alain azape mutu abotami na batata na ye. Mwana azalaka ya yota mazana na libumu. Tango abimi aza ya famille, aza ya l'état. Tozo obligé to zela bango contribution ya apobiso de tozo ya kobala. Nazo kamwa pe mama na Thérèse. Mais puis sont des montres normalement ta Patrick que bien sont tokoya na lettre. Top. Vous comprenez te? Olobi bien. Et bela bato tangelinga wana. Batangi mbongo pesa ya libala te. Organisation de famille. Organisation na boyité top na biso. Ezo umela banda boye biso so makamba libala oyo. Yo pesa nga kaka lettre ngamona kende. Nga mama Léat. Et c'est le côté. Mama kulutune na Londres. Dido Gabana nzamba ba mama sana mbongo na ye. Abaki ye moko ko tinda mbongo ne anje. Yena mobali ne kafu bako tinda mbongo bo chanje po babala to sali bala mwana. Ozolenga. Ngalenga nini mama mwana nga kitoko elengi boye. Na ko elengela nini? Besoin kimia ya. Na sana kimia top na biso. E umeli bato ko molo balo libala to. Et umeli par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à bato ko bazo yeba et puis ba yoka ki. Libale umeli bando boye bobali sabana na bino boye bana mi beno no ba camarade bino baso koma kama mama na ngata yo mokoto. Moni lettre. Pesa ngana kende na. Jamais. Ngande mama na. Il faut mokolo ye moko libala akende na. Bonjour. Bonjour. Bon, mon fils. Je te rappelle. Ouais, ça va. Bisous bébé. Beau kilo. Comment allez-vous? Très bien. Mon beau fils. Ça va papa? Ça va, mais... Journée les guides, chérie. Très bien. La audience. J'ai fini un peu en retard parce que je devais poser les actes. Alors, on a posé ma acte. Il y avait un client là qui n'est pas là, malheureusement, il est en France. Triche à un motomètre. Quand j'ai cherché, là, j'ai rigolo, on a fait la confiance. Il a été satisfait. Ok, c'est bon. L'audience s'est bien passée. Ok, merci chérie. Très gentil, motomètre. Il faut venir à Porte Bélé. Moi-même appelé encore, me contacter. C'est vrai. Oui, d'un niveau à France, enfin, à Ibsinga dans 3 mois. On a une invitation si possible. Alors, c'est vrai. Dans 2-3 mois, moi qui est de France. Papa, Patience la rose. Jésus. C'est mon chéri. Non, en tout cas, motomètre m'a aidé. Papa, en plus, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bonheur au soleil à quoi non? Pour des fonds, vraiment, Patrick. Beau kilo, vraiment, c'est bon. Que le bon Dieu soit loué. On me rappelle, moi, tu dois l'appeler. Patience la rose. Oh non. Vraiment. Donc, je suis très content. Que le bon Dieu soit loué. Patience la rose. Faut la benga, hein? Je vais te dire, c'est oui. Maman, excusez-moi. Okay. C'était vraiment une longue journée pour moi. J'ai beaucoup travaillé. Donc je suis dans l'impossibilité de passer encore une minute ici. Souffrez et gérez ma carence, s'il vous plaît. Vraiment, merci. Pour le reste, je crois, je dirai à maman pour le transport. Pas de problème. Y compris à toute la famille. Je vous en prie, mon grand fils. plaisir. Maman, ouais. Je vous attends pour le transport. Il n'y a pas de problème, chérie. Il a 15 ans. Mon Patrick à moi. Être avocat, Bogar, Engambe. Mon Patrick à moi. Yo zoe bisanga mobali ya boye. Na raté ko simba bakoko ya mobali ya boye botileya. Bogar. Pesanga lettre na kende.
Yo moi kitoko moi na ngai troublé yo. Et troublé nga pour moi na moi na pas moi kitoko. Donc ba osangisa makila. Baboga ko ba joli. Mama. Belle. Odi ba sert comme moi chama no miss l'église na omona. Pesa nga lettre to pena kende. Pesa nga lettre. Pesa ngai. Na moi na ngate pas. Intellectuel. Avocat bokilo ya avocat. Otumbo ngaka. Na bi kena avocat bokilo ko sam. Otumbo linga. Papa, batumbo linga koto patiki ka ko sam. Top. Ba ja pamba. Mama na ngai ile ya nga bandeko. Kobote elengi nzambe. Top. C'est quoi ça? On s'est lu Bible. Après le repas, Jésus s'en alla. Donc, on dit na vous Gauthier mobali na nga. A mobali nga na lingi. Vous allez comprendre. Il y a pas de soutenir muto hein. Mobali oyo lingi. Non sani. O moninga. Ngane na bo na Gauthier ko na bebana na ba famille na mususu. Yaya, obi maman kulutu na nga bien mambuta Elizabeth na Londres. Ya boyo tini la ba code po anini. Po na bino pe ka ba master bo saki songi bo expliquer ke ngani na bo na mana vaut rien. Ko ba bongo te buzo bezande ya hiyo. Yo ko mona ke yo jono bolova na ye après ça ko pa moi simo. Et c'est ça là. Mo ye yo ndo mazoba. O te so ba tante. Et la te. Po bo za manda bino mi bailo ni osala. Mo te ke bo sa ki sa. Bonga boyango. Ko ba te ke biso to se ko pa manda te. Ba manda. Leya ama kangwa Gauthier ngala mwasi ya Gauthier. Po ngala rassurer Leya na Gauthier basala elo. Masa yo ngasi Yo bisa o yebisa o sa sengi yo arbitre ngam na yebisa o la ba yo sengisa po yo za mo sa Gauthier ba présenter ko pa fille wana mais fille na yebika yo za leki ya Gauthier bo sa sikoni siko to sengisi nani bo sengisi po azo présenter ko pa no minute leki na yo mo te ke bo sala elo na banga itango isinga yo mto yebisa ngana kanise ko yo za ki arbitre na kati ya round ngo yo ndi mtukata baba bani ayeboni ko yo mto chapo na mambo na monde ezana ko ngam na yebiso mwana mai tunanga ni ko linga babuzo ba na te monde ezana yebale yebike yo ndo zana kaleki ya Gauthier ko linga babuzo ba na te ah oui nandima basangisa bino buzo ba bo sala ko eza normal tu comprends to mo la ya mama mbali na ngako kukuta ngote fana loba pa camarade na ngai wa camarade na fana loba kaka pesa ko nini on changement de bande brisque mais là awa pesa mais là te non mais là oyo autant que on fait ce conseil on finga te ça n'a pas eu mais là eza nango ya makasi te oyoki donc mai so esili obimi na problème eza te mais sauf que eloko esala yo eza gastrite donc komi na pasi estomac nde oza wana oza moto osambelaka tika mambo ya kokanisa mingi Patrick wana il faut bimisa na vie nao déjà parce que moi je suis là il faut bimisa ye donc il faut pas kolinga kotiaka souci oyo na vie nao oza moto osambelaka nde tiko ntango okweyaki baye nao peut-être nganga azaki mpe na déplacement tika mambo ya kokanisa kotiaka basusi te Dieu seul sait pourquoi eloko ya boye ekomi ok soki mayo esili je pense que ah
Ma sœur, bonne boye. Ah, bolalité, hein, bon boye, c'est un bon bango. Ok, mais c'est bon, hein, elle va bien déjà. Les gens maillot ici tout à l'heure là. Beaucoup de gens ont ça comme bien. Ils ont pas fatigue parce que tellement lié était. Et on se besoin de naïe. Que me pour lia pour pas qui ces années dans autres, toi. Donc c'est un peu ça. Alia naïe quand on a ma classe. Non, c'est bon. Qui signe sur tout, c'est bon. Hein? C'est bon? Ordonnance voilà. Ce aussi c'est bien un bureau. Ok, d'accord. Allez, courage, hein? Souci. Quand on a des soucis, tu on récupère nos calamités, tu vas souci, on bande les soucis, tant de comme on boit, on va beaucoup foquer. Certes, au moins, on a Bible ya ngomo ko début totika mikumba na biso epa na ye yende moto obatela biso mais c'est article ozo souci nyonso ozotia babina problème nyonso to na mikumba ya epa nzambe ye moko azali na circonstance nyonso faut okumisa nzambe yo mizo mitiki lokwa mopagano c'est article wa mopagano te ozwi nzambe otie pembe faut aller exemplaire nyonso elekaki esi na mosai na ngango ti mama elimbisi abengai ngai meki koexplike ngai nayokai na ngai eza na oka nzoto eza na bacaprice nango te nabeli porte pabe eza promisu te eza estoma kaka nde ezosa mwa mpasi kasi eza susi ti yo kasi susi eutaka okinanga deja pene biki ngai nayaki kaka se afani tepsema na eutalango on a ta sucré. Nanga la zappe la tante. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Je la comprends un peu. Je le sais. Tu sors là. Bonjour. Bonjour. Top. Non, tout le monde a dit non. Ça, c'est pas vrai. Top. Comment tu peux permettre Patrick, Naléa, Babi mana chambre à Patrick? Quand tu as déjà Bima. Mais comment tu peux permettre ça? Allez. Si on a là, ça se comprend. Non, Patrick a hier en absence de la vie, à côté de moi aussi. Mais toi, tu es là à la maison. Patrick travaille dans parce que nous les toi, tu es là. Top. Allez, Natiki va dans salon. Awa. Bazo solo là, on a s'occuper de la cuisine. Ma chambre n'a évité. Bon, de toute façon, Patrick, il est assez grand. À ça, quand la chambre, il est assez grand. Est-ce qu'il y a un problème sur la chambre? Pas chez moi, toi. Si vous avez une bêtise là-bas, c'est la bêtise là-bas. C'est la bêtise là-bas. Quand même. Mais comment? Comment Patrick a se comporter, boy? Hein? Non, non, pas calculer par heure. Pas. Donc c'est que ça, on a complicité dans yo. C'est ça. Hein? Donc on nous permet de partir à cette bêtise dans
pas raison. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Attends. Nani? Kota. Ma soeur. Papa. Vous avez bien été ou qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Non, ça va. Kaba fatigue, kaba question de sanga mo kizunguzunga kini. Mais vous dites que la vous tentez, oh là la carte, tu vas t'affaiblir le cause. On peut prier? Nkolo na pamboli yo na momo yo permettre ngana ya susu na yo isika pona kutana na mosali na yo nkolo na tiki momo na maboko na yo nyonso tokoloba sous la conduite du Saint-Esprit na komono Yesu Kristo de tobondoli. Tolobi amen. Amen. Mama. Papa nanga boni na mbio na kombo na Yesu. Mugumbu na nzambe. Papa. Nzamba mosali. Nzoto ningani papa. Non, boni oza mosala nzambe. Faut pas oublier que Bible le bel biso par ses maîtriseurs nous sommes guéris. Amen. Alors kolinga botika tant na maladie et ruiné yote. Faut ola mukaka. Obani ko tato la kenzambe yo lo ki par tes maîtriseurs nous sommes guéris. Amen. Yaza Jéhovah Jireh, les guérisseurs par excellence. Donc tu ne peux pas te donner tout ce temps que maladie sera été rongée. Non, tu dois te lever parce que yo le lo nzamba za ko utiliser en tant que musakolinae. Bango bampate na yo bazomona. Et toi, tu parles de la part de l'Éternel pour na bango. Bazomona yo moko, tu t'affaiblis, au salaire sur 3 jours, il y a qualité. Pourquoi, ma soeur? Faut-il dire encore beaucoup? Katakir. Pour la robique, ça moto, bah toi, ça bixé ngakala. Et puis, tu n'as pas droit à croire aux médicaments. Tu dois croire d'abord que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Qui c'est ça, kaka? Complément d'objet indirect pour que soit guérison. Mais tu es déjà guéri en tant que servante naïe. Amen, pasteur. À part ça. À part ça, quand on a bibichi à classe, moi, je suis un bon na ipsakio. Je n'ai quoi avancer. Pasteur, nous avons le bakat canal le baran de kono moi ici. Nous avons comme ka likamna futi la ba na ngati classe ou bien likamo zo tunisanga. Funa kansaka mobali nanga. Papa ta Israël ango balinga bakendaka. 15 ans, 17 ans. Tu veux perdre la foi? Yo mosakoli. On a eu une bonne nouvelle, la confirmation de ce que yo au sakola qui liboso na église que cette année il y aura beaucoup de mariages. Pasteur nzamba talisio moko. Nzamba zoka lokumu masanjo yozumu pana. Pasteur, na sepeli penza po eloko wana ata biso ba mama. Bando tout ça biso mabako. Pasteur azomona kaka mwasi te ou bien biso moko to meka ko luto bien to tuna to nzambe te. Non, c'est d'abord en général que à nous les années à mariage. Nani, Kota. Dieu m'a parlé aussi particulièrement pour Nangamoko. C'est Pélissibiso Makasi Nzambe Kazo. Oh, bonjour pasteur. Docteur, docteur domicile, merci. Non, ta passion, même si ça maman. Bonjour papa, le lot. Bonjour. Yo, comme hier réunion sonna docteur. C'est quand bon. Et pour mes mais attendez, papa. Oui, pasteur. So les gars, vous fallait toi choro la gava, na mon. Sera comme hier réunion sonna yo boy. Maman. Ngana kansenga mona zore marqué. Papa. Maman, fanda ko papa. Lelo tonga te pasteur bina sina biki. Na kwa ngamo pina biki. Amen. Nazana onzima. Toi un bébé non akomona Yesu to bondeli. Amen. Nzambe na tiki boyi ya bana na yo na wesika na ndoko na yo nkolo. Nyonso to kosolola nkolo ezala couvert par le Saint-Esprit. Na komona Yesu Christ ndo to bonde to bi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ma sœur, papa. Vous êtes infirmière? Yem to mo simba batonga. Bo ba mpisimi baza ko betanga yi. Infirmière. C'est bien bon, hein? C'est bien, c'est notre médecin de l'église. Mais rien n'est comment sans que le pasteur sache. Hein? Non, papa, il n'y a rien. Sauf que nous il faut qu'on soit là, mingi. Moi, je conseille la déception Zouaki. Sur ce, nous avons un peu pour l'andela et qui n'a pas prié. Vous avez un psychiatre? Bon, moi, la classe tout le temps presque nyoso. Donc, on a une étage à la qui pour me faire c'est non, ça ne dérange pas. On va comme ça va ma soeur? Ça va papa. A réunion est à moi ndambo pour na ba problème azaki na on a parti na moni ça va. Frère osala musala makasi. C'est bon, on doit se compléter. Parce que toko sala kasi mana bango te bongo bino batote qui vous devez aller na bilanga nzambe. C'est ça, je suis en train de osala. En tout cas réunir quand même par rapport au problème azaki nango.
ezalaka kolobani mingi nyonso ozobana motu kotalisa ye vie espoir efe ezalaka na vie donc même si ebungi de koya Nicole pasteur azali ana moninga na yo pasteur bayaki kala na moninga na yo Nicole oyoki no pe voir nanga ata mwa mbote eza te osepela nanga su te non obongisa blo mwa mateya nange esepelisa te mikolo oyo non Nicole pasteur na ye papa awa Nicole so Nicole a discussion na bata quartier pasteur na biso nde excellent la bakoya kolia yo abumela biso mosala nzambe pamba kona kokumisa pasteur non mama moni lelo ba église ekomi kotukama makasi alors ezana bana il faut toujours défendre leurs pasteurs défendre leurs églises ça va pas ça hein? Oui, ça va. Maman prophétesse, il faut nazonga pour préparer ma thé. Papa on dit non, écoutez, vous voyez bien que... Ah, vous avez du colo. Voilà, papa. Bon, je peux... Maman, moi aussi je pense que comme dans une intervention, on a 15 heures, la clinique, il faut n'amener à cause on a qui n'a pas mon pasteur. Bon, la bonne de tout pas colo. Bible lo bibisika baba yambibi no lokola basali botika bénédiction pe kimia. Nkolo bénédiction na ye demere na ndako pe kimia na ye vanda libela na libela. Nzambe na ordonné guérison totale na santé ya mosali na yo. Amen. Ya bikisa mapona libela. Amen. Na kombo na yo Yesu Kristo totiki nzela na biso bozongi poto kene ko continuer mosala no na boko na yo nkolo zala na biso zala départ na biso pe arriver na biso bisika tozokende na kombo na yo Yesu Kristo ndoto bondo to gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon, pasteur. Bon, Nicole, tu vas bien? Nga papa pour l'intervention. Allez, ma sœur. Tu me fais les pas quand même bien, non? Si tu as besoin de voir, il y a un zobela. Docteur Alekio. lobi te bongo soko problème eza babina lobi mpona problème te nakoka docteur aleki yo le émotion ya plaisir lelo nakomi na ngai consterne Martin Zobe mokonzi ya bashere otelisinga biso neti mokolisana nekolanda nakonika joloti nini lobi tozalaki oseka monamo fois miso place omeminga ana sepeli na ngai te biso toyaba na nzambe baplace aboye ebongi mpona biso te nayebi ma sœur toza bana nzambe mais moto ya kodivertir eza place moko te ki ya pamba na meme yo to babar moko ya nzela nayebi toza bana nzambe oui mais quand même place na ye na yo eza place moko eza ya classe moto affaire de couvrir na place otina koma na ye boye eza confrère na nga Blanchard Boulaye ma gaz na gaz donc enfin moto affaire de couvrir na place oyo eza vie na nga Blanchard Boulaye ma muziki ya bana bayanzi na Paris donc vie na nga nono kangafu ti aya rapoto ye mtalakisa na place oyo tozana na ye awa oza mosi moko apa kuma tena kuyana bisika bote boso na kino na basalon ya mien c'est gros Ya bila masanga ko grand frère na nga matata grand frère na amalo soka yoka ki na kota ki et ça bien amalo aza vivre bisu ko kota bela c'est frère na fait tout cela est un problème té ngana studio ka na ba sumo boye donc place où ça français mo ezako di donc nono kanga azanga ka te so aiki sika oyo azanga toujours awa yona ngana proposer so na ko mona salon grand frère na boya non boya te ton salon eza bien d'autant ba lui déjà wana mukonzi ya basalon na basalon no sali kim kichaka makiri wana libera basalon papa yana basanga wana no bote na ko mobe na village del Piro lali yo montam so yo ba trafic la bandi mo papa ni neza zibulateur merci vous plaît ça sans rien dire yo simbanga pour nani ba manager marque lo ni bisika tukanya te manager zukuso kuza village del Piro yo so koma aso pe salon grand poste maire yo nous ndana ebi yo nous ndana ebi biso yo na salon mo fandi yo
Si. Frère, c'est. Bon, on va comment la musique à Mickey. Tu gagnes un bino. Tu gagnes un bango. Bah, vainqueur, on va le voir, mingi. Comment ma soeur? Il y a aussi dans l'homme, on va le voir, mingi. Oh, ma sœur, ben, la télé, ma gâte, c'est là, on pourrait être. Expliquez. C'est là. Expliquez le côté, on explique le côté. Mais c'est là. C'est là. Jusqu'où? On a donné moi. Et puis, et si. Donc, nous, maman, Ngoto bobo. Maman. Maman. Tanga mabi. Zoma styling ayaya. Mais tout ce besoin à tenter. Yo sentir que c'est là où on va dans d'autres. Tu n'as pas ma bête, hein? Mon adieu de vrai Dieu. Et puis nan noko. Maman Simbi. Wani. Simbi. Yo. Yo. Piro tika. On a fait menacer. C'est là. S'il vous plaît. Moi ba fièvre pe ya on est sur ko sans aller faire ça banyama. Et maman nga na sala ba examen nga. Patience la rose cousine o wana na poto. Kuta tindeli mbongo te macheka na kombo na ye. Moi na ke kuzweza te. Ya on faut ça les mots ordonner c'est moi qui sais au mama kasi poiso mbongo ba tindeli pour la patience la rose. Je pense que on peut ça calmement mon pour avoir force mais dans un bon résultat. Pour l'examen, c'est là qui a masuba, tout ça, dès qu'on a fait que nous ça là. Dans ce livre, l'examen nous sommes bien, le résultat est en gros yo, le résultat est en gros yo. Ça va. Bonjour. Ah bonjour. Bon papa. Oui, ça va bien. C'est bon, le résultat est à mon nom. Dengezana, moni kolembo azolemba c'est parce que banyameleki mi. Te banyamate. Na sele ba examen nyonso bien, mamno sur l'équipe bien, ndinga wana azana zemi environ 6 semaines. C'est pas vrai. Oui papa, c'est vrai, j'ai fait le résultat. C'est pas vrai. Oui, process na. Puis pressé boyini, elo ni bosanga ya pressé ni bo bala na bino bo fanda, bo savre bo yeba ba munyo surtout nanda kalibala te maman nanga. C'est vrai ce que le docteur vient de dire. Dis-moi si c'est pas vrai, dis-moi. Mais papa, c'est vrai résultat Zali. Ba résultat ngo la bonne constaté. Ngana ko ndimate parce que les yanga na biki libana faut aller kitoko. Bato comme la invitation na bato. Et de la fière ya famille, ils vont appeler des côtés. Bato ba ya bato c'est le même la basanga. Il faut de la libana ya malonga, libana valeur na ngi to yebani. To peut votre invitation, to le biska kitoko ba musique et peti. Moi na masata bali pas, moi na la bali. Ba ya mani c'est les serres ya famille. Ils vont ta se peli. Mais na quel qu'on peut faire. O tu mukumba. Yo yebite mabale beza bandako bakota mandako mabane bazeni ebele ese lo pas faire ça docteur ngana ke parce que na salamo na hôpital ba ozilanga ce qu'il faut la consulter ça va je vous appelle bah toi tu passes hein na aleka on appelle ça ba fortifiant. OK docteur merci docteur les yakozaka pressé boté mwana ngai eloko ndenge te ko bomba ndela yo ezali oko découvrir nyonso ya modèle nyonso to ya ndenge nyonso lingeli bon pousse nini pona nini obebisi honneur oyo biso to préparer pona yo pona nini obebisi honneur oyo yango zo vimba ka kozala munene boyena boy kosanza nzuka ndezemi esika otantino opeza dido gabana na Londres nzamba ba mama mwasi kitoko mokusi atalo akoyokela makambo est-ce que voile wana akotinda kaka ko tala kaka ezapena mariage na kati tolongwana te po dido akotinda neka voile basala kanini pona bana qu'est-ce que je n'ai pas fait nzambe na ngai na ligue bana batanga malamu totinda te pa baleki bazana poto ba okene otanga bandeko kende pa okene pa lega papa na bino avandi bina na Londres ye moko avandi roli a umba vandi ye moko kendo vanda ta umba ko banda ka to ebisi avec sa tapa nani Micho ndeko la umba wana banda roli sasa mikanda tika bandeko la bazaka yepona moi ça na putazi na tika ota bakela bandeko na yo
Si tu mukumba, pour que ça te plaît, maman se plaît ça yo. Masasi. Pour que ça lengi, qui moi na tu mukumba, asa na mobali. Mais honneur. Ma beso to yebaki mobali te. Kwa ata na mobali na ye. Boni boye, moi sinangai. Elle mo faut yebaki na za mobali na yo, mais il faut on va na zo bana yo. C'est pour ça les dessus. Masasi ma beni ne za pas la vandi. Pour la vandi Masasi na tele mito ko kamila yi. Ma beni ne sa wana. Soki le laza na zemi na yi. Mobali azali pa. Avocat munene. Tika ngai. Mais pour les mots, ça a été calicolo, qui t'a colonie. Kwa memanga, ebala santima, elengi lokola ndobo, amisina kangemi. Dadi mavuti. Maman déjà, comme déjà, autour de tout le monde a question. Nika ko biso bo oyeba déjà libéré. Siko nanda ko balimba bando yeba mais na bombi na nga bando yeba banda karame na bana ko hésiter déjà. Comment on dit nous avons hésité ozolo baté bandaka ba yebi ozolo. Maman na biso na papa biso jeba comme otuna ngo yozola la boni ozoba bo baso boni nyanga. Mais normal ce qui olene sinami déjà normal olala bon suppose. Siko yanga na vraiment ba ya otomboka bien. Donc na kana biso ngandi na zabu na za azeni. Obi ba mutamutu. Donc, oyeba ino déjà que zemi on na ngo yangate. Comprendre? Yango bino na bomba mo siko ke luki simbi kuna pe pété. Siko oyepa na nga fulu na yo, na ko yamba na nga nyonso. Do mon nga mabolole na yo ha. Yango balobi mwana muke foko yoka. Papa Martin Kanda. Mobala mama Rifine Kanda. Bakolo izipa ba bengi nga balobi ba yebi ba para ya garçon wana o bongo balana naye bango ayi singa bi mwana bakosa yo te fi ozana ye wana balingi ba bala ye Marifina insiste femme sage tika gote tika na yo kaite sikolo ngo pakola nga be quartier mobimba basiba bike yo le olingi obala tala bima tema Nino nga bolo kakati mais ndeni le yomoni na mena fulu ko nyonso tu ba salite nyonso bordir nyonso obo ka shinganga na yamila nga tala bima tingana kutena banque na simora do solola maman banque mondiale si banda le lozo solar na été manager o izali liwa moni o liwa pembeni nanga bora jeter mpona na été maman porte nini yango bobongisa manager na zemi osona mose baza mbongo na ebo ya nga buso ataba yo po comprendre wo mo s'occuper na pamper zemi oyo nga na ebi kolo na ngote soki ma oyo meka mama kila obili ka mama kila manager kolo mwana la zali ezangate ngate yeba mec na bela banque mondiale bosse na dresso na biso ba touche biso te bilo msufu yebaka bilo msufu jeli ya kenano ubenge bato no vansi bango soli uti station na mese yo kuganga lekeka bima sala busala ozali kama vansi bato obile likamo bakangela ngo même kanda olibe nino abiso tambo tete pesi de na biso so na tuli no benga utule yakara ngana bien ngana kutia pocha kugangela mero bi nani kutia yo mero bisi ki ana bo ana zi oche azowanga ebite ye asolaka na bato bakoyede ngwa ba park shimoda affaire à descend en Angola les mois cinéma Pauline à ça bloc à minene na kata Angola faire à descend solo na ba vient na ba ko aider yo raja yo so comprendre te ayebi mobeko ya mboko yo te mamwa zemi ya bakangelaka ozo comprendre Abdul Panzu atangi makambo droit yebisanga abili kambwa zemi ko ndimaka te ozo comprendre nani manager ngala ko ndimo mama bongo te ya kero na même pas sûr date yebanité do itala to bi bani tika ko tata nana ebite ke yo zela non nana ebite ke yo mangana lea yo yebite yo po yebite na frère na bango na nani wana oya eza problème te nalobi ya likambo ya zemi eza mwasi mutayebaka même dans l'état ce qui est dans l'état moi sobi que oyo mukolo zemi ye mukolo zemi alors yo na tawo yo kana mukoti yo ko na teke obebisa moral na ye tu ala calme lo la bize yo papa asa mona yo te makila na yo eze yo yo ko linga teke makila na ngasi yo moi si alors faut la pe sur que makila na tala
boyebi likambo Hippolyte a créé problème hein. Voilà. Il y a Hippolyte a créé problème. Nicolas Marambi a zemi moi si lobby a était papa to ma ya on lobby hein comme on niveau na te yo luka boma moto solo na moi c'est ceux qui vraiment réellement sont sur ma kansima. Lona ko banga banga ona. Arosa mobile.